Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci Navao Balandi des shows Denar TV. Ce que Ngamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV, autant la réalité. Tu es sur la lusus ensemble. Car on est sur la Nabinona des shows Denar TV. Cette fois-ci, papa Nabiso Abengi. Papa Lobi, ba maman, bande konyon, so bo pesa ye conseil. Bande konyon, so balandaka des shows Denar TV. Papa Nabiso ye kosenga conseil nanzela ya des shows Denar TV. Moto eza kopela, quel est le problème? Zala branché, na pesa au détail. Papa Nabiso abenga, papa Lobi des shows. To sola ina papa vraiment normal. Nga pe na robeto oli solo qui toque on a propre. Pour papa pesa qui explication na en clair et bref. Papa Lobi boye des shows. Papa nanga abalaka basi misato. Maman na bango azalaki deuxième femme. Tant maman na bango aye kokufa, marâtre na bango ça veut dire première femme ya papa na bango, azwaki bango, abokolaki bango ensemble. Papa lobi maman nanga mbanda ndenge abokolanga desho, okoyeba te azalaki maman mbanda. C'est comme ça. Bayaki na maman na bango ya mbanda na poto, baye kokola na poto, ba vivre awa na poto. Mais problème ezanine, papa na biso lobi desho, na bandaki koluka mwasi akobala à un moment. Mais na kendai kokutana na sœur na église tozande awa yoka oyebi que pour l'instant bandombolo nyonso bakima bakenda na église, c'est-à-dire ba sœur en crise bango tout batondani na église, ba passe-temps batondi na ba église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ba passe-temps basala mangomba na bango ba benga ba sœur en crise basala ekiri. C'est ce que j'allais dire. Papa lobi des shows nakutana ina mwasi nanga awa na poto na mona ki ser oyo na kati ya église yango na lobi ke na église alelo basi ya ndumba ebele bakenda kobomba na église, c'est-à-dire bandombolo nde bango wana oyo nazolo bandombolo ça veut dire ndumba bandombolo nyonso bakenda kobomba na église yango lelo ko kanisa te po ke bala na église oki koloba ke bango nyonso na église baza bien no yaya ba mingi bakela ta poso ankoi na kata église. Mais baza ba serte, baza ba ser en Christ te, baza ba na nzambe te, mais ba bomba ni po bake ko luka mabala. Confusion ekoti partout, le monde à l'église au monde. Toza wana, papa na biso alobi des shows, ser o na église abande ko sala musala ki tok. Azaki ser moko penda répété na église, ser moko ya bien, ser moko ya tranquille, nzoke zalaki ser te elima. Elimangando. Bref, papa na biso alinga ki ser na église, babalani na ser, bake kovanda na ndako alibala. Quel est maintenant le problème? Zala toujours branché ba détail yango ya kokamwa. Papa na biso alobi des shows, tovandi na mwasi na libala, mais ser azalaki ase abota mwana moko. Point o tozolo belela eza bana o babotami na poto. Toza awa, bana babotama na poto. Nde côté problème eza awa. Papa lobi des shows, moi si on a bali abotama awa na poto. Maintenant problème ezanine. Papa lobi des shows to vandi na mwasi na libala. Avant nanu akoma na zemi. Pona minute oyo mama aza na zemi, mais zala branché oyeba nini eza na kati ya problème oyo. Papa lobi tango babala na mwasi na ye, mwasi azalaki abota déjà mwana moko, bakabwana na mobali. Yende mobali na mibale. Abali ye baye ko vanda na ndako. Ser oyo na ndako salité nde salité. Maman za très sale. Permettez-moi de vous dire, eza lisolo ndenge kolo nango apesi, tikana tia na chaîne po yo o comprendre problème ndenge ezali. Po soki to bombi ba makambo papa zo réclamer yo koka koyeba te ndeni yo kopese conseil. Papa lobi mwasi na ye aza très sale. Mwasi impoli. Mwasi ayebi kolamba te. Chose grave. Papa lobi mwasi oyo azalaka soki aye kotiele biloko na mesa. Kaka ndenge atikaki basani na mesa ekotikala kaka wana. C'est-à-dire, oui bien,
yoka na biso eloko moko oyebi ba mama na biso o bazobota bana awa na poto ya basi mama lakisa mwana culture africaine lakisa mwana ndenge ya kolamba c'est très important bino boloba ke bano babotami na poto mais na poto babalaka ka bandeko na bango ba africain kasi soka botami na poto abala mundele abala mundele lokwa mundele akipa akolia te comme ça bango mbaye na mundele bavanda ndako baliaka ba biscuit yo koloba mwana abotama na poto mais na suka ko bala africain c'est ça tanga ko bala africain ko lingali ya nani fufu africain ko lingali ya pondu africain ko lingali ya fumbwa c'est ça les problèmes papa lobi mwasi na ye kolamba ya malonga ayebite mwasi akotika basani ya salite na cuisine même 4 jours 4 jours basani ya salite na cuisine soka ye ko chele bilo akolia na mesa soka ka boakele bilo na mesa na basani wana etikalika ndengwa c'est-à-dire ezaka nde bachela ka mbwa biloko po mbwa soko chele biloko sani wana etikali tant biloko musu ekoyaka oye obatika na basani wana biloko musu soke ye obatika na basani wana c'est-à-dire moi si azo traiter mobali lokola mbwa na ndako papa na biso alobi des choses nazo regretter na ebite o na kendaki kobala mwasi to elima donc toza wana papa na biso alobi boye des choses mwasi azaki déjà na mwana na ye abotaki ailleurs avant bakuta na papa bakoma ye kovanda na ndako mwasi abwakelaka mobali bambwakela kozala na mwana ezalaka esengo bao bazanga bana penda pasi yaya mais mobali oyo abali yo bozana na ndako ya libala oui bien sûr boboti te mais yo bando bwakela mobali no bambwakela ya kolobaki kozala na mwana esalaka mwa esengo moko boye kozala na mwana esalaka mwa gu moko boye comment mobali oyo abali yo bwakelaka ye bambwakela bao babotaka te mawa biso penda kozala na mwana pe esalaka esengo oza na ndako ya mutu na ndako na ye moko oyaka koambete na mwana oyo utine libanda eza ba erreur omoni kote ba problème ekota na mabala yango wana point mususu ya makasi eza nini alobi mwasi na ndako pongi nde pongi c'est-à-dire mwasi musala neka kolala mwasi akoki kobanda kolala depuis alamuka ye na tongo soka ye komibwaka na canapé téléphone na maboko ti pourquoi même kosokola mwasi azo sokola te c'est chose grave ezosala soni ezosala mawa. Comment yo mwana mwasi une fille congolaise nga na yebi ke ba fille congolaise baza ba maman na biso baza très propre fille congolaise azalaka fière na ye moko yango lo to linga to yeba bana o ba obotama na poto ezalaka nini or eza bana nyonso te tebi bana musu ba botami na poto mais comportement na ye on dirait outi na Afrique c'est-à-dire maman eloni to linga to loba yaya bano ba obotama awa to pe ndeko botama awa toyeba kozana mo ba comportement moko africain c'est important koyeba kolamba c'est important c'est primordial na ndako libala surtout la cuisine c'est ça aussi papa lobi moi si ayebi kolamba te moi si basani salité ekosala 4 jours na cuisine depuis abwaka ki etondi 4 jours basani ka ndenga chela ki biloko na mesa akolongola te etikalika ndengo wana ya okendaki a milalisi likola canapé banda simba ki téléphone voire même se laver azo sukolate ye moko kolonzoto po sukola zozo ata okendo sukolate moi si akovanda salité du matin jusqu'au soir sans qu'à sukola mais c'est horrible yaya yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre le mot na biso oyebi problème na biso ba congolais zanini kota la comportement ya mwana ya botami na poto na mwana abotami na Afrique yango to mona plupart ceux qui moi si auti Afrique aye na poto tant muke babalié mais pour ni ba obotama na poto ba obala bango te na bité ke bango nyonso po yo comprendre raté mais plupart des cas moi si soka auti Afrique aye ya pétrole soko salika une année obala te to zuina no fiancé te ba lokayo oza libabe moi si soka auti Congo aye na poto une année c'est trop faut babala ye ceux qui ata babali était fois a déjà na fiancé fois na mutasi a pesili mbongo donc poto penda soko uti Afrique oye une année ata muta pesili mbongo te ba lokayo yaya ba lokayo bref elo ni nenga na loba différence ezo za la moi makasi na bano bazana ba uta na Afrique na ba babotami na poto ba babotami na poto tozolo ba ki ono te po babotami na poto nde ba na ba comportement on non or que za bana nyoso te eza na bana mususu bazawa na poto ondimate ki abotama awa tout dépend de l'éducation de chaque famille exception ezanga raté
Et là, on y n'a pas soko madage. Oyebi, soko zui nyau wa zamba, na nyau domestique. Toko lo ba ondeni. So zui nyau ya, ozui chat sauvage, na chat domestique. Soko sangisi bango esika moko. Ya comportement na bango ezande mote, mais bango nyonsu ba nyau. C'est-à-dire, ba nyau oyo ya zamba, nde bango wana bana poto. Ba nyau oyo ya ndako oto boko laka, nde ba oyo ba utaka Afrique. C'est-à-dire, nyau andako, azalaka très doux, azana éducation moko bien, ezo concordé na ba kolo na ye oyo ba oboko la ye, mais oyo ya zamba, ya ato che na ndako ko palolo manzaka ko sauter ko kata bakiti. Faut kima kendeka na zamba. Donc eza mo adage mo na pesi yo, o comprendre bano ba oboko mana poto to ebite zo zala nini. Tu ebite zo zala nini, ça veut dire nyao zamba na nyao ya ndako ato sangisi bango bakoyoka na raté. Elo ni nenga na lo banakat. Mobali a uti Afrique. Soka ye na poto po ya ko bala mwasi ya kola na poto. Yaya c'est difficile. Eza lokwa nyao zamba na nyao zamba ato sangisi bango. Yaya simba te na kangi parenthèse tozongi na sujet. Papa lobi des choses, moi na moi sur abotama awaza moi na poto, chose grave. Na minute onde to loba, moi si akomi na zemi. Voilà pourquoi papa eko senga conseil. Quel est maintenant le problème? Yo ka ba clé na opesa yo po yeba ko pesa conseil. Papa lobi soki balali na moi si na mbeto. Moi si ache mutu na makolo. Mobali pa ache mutu na makolo, c'est-à-dire ba pesa ni makolo. Oya ache mutu koto, o pa ache mutu koto. Ça c'est quelle éducation? Quel sabotage? Mais c'est terrible. Papa lobi des choses, oyo libala to libabe. Oyo libala to problème. Maman lingi te ba famille mobali ba ya kotala ye. Papa na biso lobi na ba cousine nanga, naza na famille toze belé. Mais maman lobi na coutume na bango, famille mobali jamais ba okiko yaka kotala mobali na ndako. Ça dit famille mobali ba ya te, ba ya kapete. Mais famille à moi si chaque jour, chaque fois, bazo ya kotala ndeko na bango à moi si. Tala ba dégâts. Ezo sala manakati ya basi, tala ba dégâts o ezo sala manaba na biso o ba oboko mana poto sauf to lobi nyon sauté hein, na peso be explication ebele eza nyon sauté mais plupart des cas bana o ba obota mana poto te to yebite est-ce que ezaka ka éducation to nini chose grave. Papa na biso lobi des choses na kenda ko pesa rapport pa na bango ya ba comportement mwana bango babi ah te papa omoni kaka bano babotama na poto bazalaka abongo quelle famille bo pesa réponse ande wana ke po mwana bino abotama na poto mais fallait bo balise mundele po na ndimite ata mundele so age bala mundele na ba comportement na mundele on dimango te abala mundele bavanda na mundele baliaka ba biscuit mundele asobi ba biscuit na azolia moi si pas asobi ba biscuit allié mais so koloba mwana abotama na poto balisa ina mundele kasi ya poto yo sala bien. Mais si on a moi abotama na poto mais en même temps ozolinga moi no bala un homme africain mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que moi no abotama na poto mais souka nango arobala un africain. Souka nango arobala ndekone congolais. Au moins côté ba problème ezozala. C'est-à-dire mo ba maman na biso surtout ba maman o boboti ba na poto. Yaya so landa des choses de Nar TV. Boke ba na biloko eza ba dégâts o ekoute vie ya ba na bino abasi lobby. Lakisa mwana ndeni basokola kasani. Lakisa mwana ndenge nini babongisaka ndako. Lakisa mwana ndenge nini balambaka pondu na fufu. Eza ndeko mso abenga nga obi de show mwasi nanga nga bomanga aolesa nga ba pat. Yaya biso ne to vandi atomesa na muteke. Tomesa na muteke. Pesa mwana éducation o ya biso ba africain surtout ya biso ba congolais, c'est important. C'est important. Yango lo to oloba. Soko obi ke mwana akola na poto kasi abala mundele. Bo ba bala mindele te po ani. Akola na poto mesuka boluka bala congolais. Kasi bali sa e mundele. Bali sa e mundele po za na tranquillité. Mais na ebité ata na ndako mundele ngoni nyo bavandaka oya mobali olia biscuit, mundele mwasi pa zolia biscuit po bango ba mindele baliaka fufute balamba te. Non yaya. Na minute o papa lobi mwasi na ye azana zemi. Tokomi na suka. Problème eza makasi na lisolo a papa na biso. Alobi desho na minute aza na zemi. Na séparé na ye, c'est-à-dire na boya ye, toto continuer. Mais soki ko continuer, toki ko continuer na manière nini. Vraiment lisolo papa eza vraiment makasi. Papa zo lela kaka po na zemi. Moi si ase akomi na zemi. Soki azaki na zemi te autrement. Mais papa aza fatigué na ba comportement ya moi si très sale. Ye moko alingi ko sokolate.
tongo kotana miche na canapé très sale jusqu'au soir. Soka lambi mobali atie bilo na mesa abwaki basani kotikala kaka na mesa ndenge wana. Na cuisine basani salité. Kolamba aibi kolamba malonga te yoka tonga tutuna bwe. Mais tout le monde a bana biso babotami na poto bayebi nde kopakula maquillage makasi. Na tuni kaka. Wana nde eza héritage ya poto tonini. Parce que bano babotami na poto oromona mutazo bima okende classe. Mais niveau a mi petit qui maquillage. Aleki na muto azokendo bala. Chose grave. Wana nde loko ekamwisa anga. Mais otali ebwe azokende na nzela classe. Nzela classe na niveau maquillage ya boy. Eso sala kokamwa. Baza makasi na maquillage bano babotami na poto. Yango na tuni héritage ya bana biso ya basi o babotama na poto ezaka maquillage. Pour qu'on se maquille baza ba première. Bayebi ko se maquiller bien. Akozwa tige mobimba ya crayon, bobenga ngo crayon, atie na lisu moko. Azui deuxième tige ya crayon esili na lisu moko. Mulangi mobimba ya obo pakolaka na rouge à lèvres wana. Asi ici awa. Awa atie ya noir, koto ya rouge. Azui mulangi mobimba fo dete ama ya atie na elongi. Mulangi mobimba atie na elongi. Wana bayebi, wana baza na problème te. Bongo po ani bayebi kolamba te, po ani baza soin te, po ani babanga mibali te. Très impoli. C'est ça. Ba question toza na ngwango wana. Ba question za na kati ya lisolo ya ngwana, bana bayebi ka ko pakola fo de te, bana bayebi ka ko tia maquillage. Okukuta ba msuna bandako ba mama na bango basalaka ni musala, apangusaka ni ndako, asukolera mama na même pas basani. Otuna mama ne boabi bana ngo ya biso te ko bota na poto kaka boye che yaya. Mama, ozoloba pendengo wana. Mais lobi ekozala blocage na vie ya mwana. Franchement, lobi ekozala blocage na vie ya mwana mama. Okoke na téléphone abi bana ngo depuis na yaki na kutinda kukaka ya kopanzana. Basani kutu basukoli te, mais okuta bango likola bakiti bafandi batomboli makolo. Bazo fina ba téléphone. Okuta bango basi ba pakoli fo de te bien, batie ba crayon, makambo ebele. Mais musala na ndaku bayebaka te. Okuta bango na basukoli pete mais ba pakoli ba crayon. C'est ça. Yango eki kosuka na ndaku libala. Papa na biso alobi de show na ebite na sala nini na mwana mwasi oyo. Mwana mwasi na nzela église na mona ki yeser. Yango na obai na ebandela émission. Bandombolo nyonso bakima bakota na église. Bakenda kosangana na ba pasteur. Kokanisa te ser nyonso ozwa na église aza ser. Ba mingi bake kobomba na kuna pona oluka libala. Lokwa bayeba ke libala c'est l'église, bake kokota na église. Bake kokota na église po bayeba ke libala c'est l'église. Or que ces églises te bayeba koluka, bayeba mission o ba na ngona mutu. C'est ça la question. Mais kokoma na ndaku papa komi kolela bi de show na ebite o nga na zui eza libala to libabe na ebite na zui malchance to na zui mwasi. To zawana. Mwasi na ndaku ayoka kate, mwasi salite, ndaku salite, basani salite. Soka tili mobali bilo na mesa abwaki esili, soka avandi na téléphone tilobi. Atie makolo na canapé fini. Voir même abandai koseka mobali avant koma na zemi. Ke ba o babota kate mawa, kozana mwa ne salaka bien. Mwana yo ene na libala. Okomi ko chola mobali pona mwana yo ene na libala. Mama atoke bana ba langage mususu. Ezo sala bien te. Eza blo mususu ezo panza batuka na ba langage. Yango moni plupart des cas na France to mona basika na ba poussette. Bana pe apoto ata bakabo ena mobali sala nango bango ni chaud ni froid. Bango ba trouva yango normal. Ba tantine na biso o ba out Afrique, bango ba yeba mambo ki femme sel te. Batu ba comme si mikambo ki femme sel o boye banani si bano ba botama na poto. Bango nde ba kolo situation o. Yango na ba tantine na biso ba mama na biso ba out Afrique ba ye kolanda. Yango zo mona bana nyonso kaka na ba poussette. Bano mingi ba koli na poto, baza na chance o umi na libala te. O mona ka mwana ya liboso ya Georges, mwana mi balé ya Papi, mwana mi satu ya Roger. C'est ça. Manque d'éducation, l'impolitesse, salité, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Yango moni ba dégâts eza mingi surtout bana biso ba oboto ba oboko mana poto. Vraiment le auto beti c'était pour na problème. Tolobi nyonso te to loba mais ba ka oyo bana biso o bana poto ya très impoli. Très impoli ndimelanga. Yo na ebisa ki eza mawa, eza lokwa nani nyau ya zamba na nyau mokili. Soko sangisi bango bakoyokana te. Mobali akola na Afrique, oye na poto po bala mwasi ya kola awa, abotama awa na poto yaya. Orobela liboma. O tonga toloba yango wana papa na biso ye kosenga conseil, elo ni boki koyebisa ye.
na minute alobi mwasi aza déjà na zemi lokola aza na zemi asala nini tala ba comportement topesi yo pona mwasi impoli alingi famille mobali te balala na mbetu mutu amtachie mutu na esika na ye ndaku salite a servera mobali te balangage amabe kofinga soka vani na téléphone likola kit tibutu akipakelo côté esali mawa passe na son voilà pourquoi papa na biso aye alobi des shows tia na chaîne naza na besoin bandeko nyonso bapesanga conseil na continuer tona boya ye mais na minute azape na zemi na libumu conseil ni yo ki kopesa papa par rapport ya nyonso to pesi comme détail pesa biso ba réflexion na yo pesa biso conseil pesa papa na biso conseil asala nini à vous les claviers quand to kenda na on a des shows Denar TV benga des shows Denar TV na ba sujet ya bien oyo komeli yo komela ba misuste soko talinga ba alboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité aimez commenter votre émission et zala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.